Ma mission TV, le miroir du monde. Bati se clôturer, enterré politiquement. Avec un sénateur Simanaï. Non, non, comment force ma casse les na FCC dans la loyauté, na FCC dans la discipline. Vous comprenez? C'est-à-dire par rapport à la discipline aux anakati ya FCC, biso pour la biso échec ngé kozala soki mwana mboka Tambo Mamba azwaki 55 voix wana neto bagino en tout cas FCC za susute. Biso nakati ya FCC mutu o nyonso to akotrahir yemoko akomona na mpwasa. Soki ba traître bazali, c'est-à-dire après Bahati, soki zana batu mususu ba komi. Mais batu wana ba voter Bahati, ba utu wa. Bahati bobi ki atikala kaka d'abord yene ngatikala ki ona na lingomba na azaka na 4 sénateurs. Bahati AFDC allié oyo batikali na 4 sénateurs. Ponga mbono so babaki notre tikali fidèle na autorité morale Joseph Kabila. Mais ce qu'on fidélité en Joseph Kabila, il y a de 4 à combien 43. C'est-à-dire 39 oyo babaki sami wana ba otepa na bino wana. Bongo bakino bozana bomoko na FCC biso ba itra kabiliste oto ndimo mona mboka Joseph Kabila atana piaka lokola leader na biso ezali ke tozo bundande pona ba impérialiste ba kokate kolonga na kati ya mboka ya Congo. Azobita portable sauf sur nous. Histoire c'est bien. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est ma femme. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas seulement. Ah ma chère. Ah Allez, le but, oh yo! Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti. Abi makanese. Mais ma chère. CPX. Oh, ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1. Nama tamba kotita biloko. Uta Londres. Peki sasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yoka moko likamu na ye. Izali na bazasi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tango na yoka kiri sorile JPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka njinga. Esika bana na biso bazali. Et puis Boko sénateur, CPX c'est kaka moko. Boyo, badongola miso, buzakewa, butiba désordre, bukei, busali makamabila ba désordre, bukomo ruka, bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Constipation. CPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko balandi émission en population, émission babola, parlement populaire, parlement babola. Et si biso bato tozanga makambo kosala ya koloba toyaka kokanisa kopesa makanisi pe bato balelaka émission na bino yango na pesi mbote na ba débrouillard nyonso na pesi mbote na ba fonctionnaire na pesi mbote na ba chômeur na pesi mbote na bato ba kokanisa lobi ba kolia ndenge nini bandeko balandi na o etali Kongo mboka na biso tozali makambo ebele kasi lisu na biso ezalaki mingi na Sénat komona kuna ndenge makambo elekaki turubaki tukosala débat individualité mais ezali na biloko za koleka eko talisa lisusu bato makambo ndenge nini za koleka na mboka na biso tozali na ngambo ya FCC to komona bango na cash bazali sika moko mais na élection salimi na Sénat toki ko bandeko Bahati Lukwebo
N'habite ça débat d'individualité mais total la makambo de cas qui total la conséquence. On a les moko à FCC. Ba bengani a été libaya contre candidat FCC a bêti 43 voix. Moningane a dû 65. Or FCC baza bango 92 sur 108. Tout le bibo FCC cache 92. Si ko bobi sabiso ba ndeko balandi. Est-ce que ndeko baati on a des signal forte na ngambo ya FCC ko kabonaté et surtout sur le gouvernement bimi. Ba mécontent nyonso ba ko sala bloc té na kati ya FCC ba ma bloc ba mécontent. To ko beta masolo na o pas ali expert na makanisi. Azali secrétaire général et API o kama mana mona moko ko nyangi. Moté Aaron Mukula. Ndeko, merci pour l'invitation. Ba paysan indépendant. Ultra kabiliste. Ultra kabiliste. Mais bande comment ko babisinga que non. Ba ko luka ba contacter bino pona mama bilanga. Bo beta kama mama bilanga ngoko ko nyangelo ba kama mama bilanga. Ba mona ke pe na bilanga te. Ba ngba mona bino na bilanga ke bozo sa pe bilanga. So bozali ba kabiliste solo ba mona ka penza ndeko Joseph Kabila na ferme avant na na kinga kati mais bino ba bilanga ko ya mono. Non, ndeko Flavien nakanisi bien que paysan mutunyo son azali paysan lelo oyo biso na kati ya pi so tozolo bela beaucoup plus ba paysan so ko tali bien malamu parti na biso ezali esika population ezali na kati ya changu tozana ba siège na biso ezali et to que na place aux population des akibele place on ande tulinga ande ko solana ba paysan je comprends même ndenge yo posa wa nos paysans c'est-à-dire ozali bienvenue na kati ya pi c'est-à-dire tout le monde est paysan mais ba mona bino na evre ba hectare belé awa e ko tula ba mona bino ndeko biso to sa bilanga mais to ko tala bango ndenge ni biso ezana beaucoup plus pour la bilanga te il faut expliquer ba ezana bilanga te que non paysan ezaka no muto asala ka bilanga c'est-à-dire par rapport à philosophie o ezali ya parti ba paysan ezali batu oyo ba vivaka na liboke na lisanga to ko zangonga ya ko musala bango ma communication politique awa to bila information to bo ko communication politique na bino ko bufutela ko mbongo te o ezali chaîne commerciale pour bande ko se ba yebaka to tika na information ezana ngonga to ko vandela masolo etali API mais siko na o etali FCC parce que API bino so ezali wana na yambaka mona mboka ko ko nyangi ozali moko autorité morale na bino atalisa ki biso zali ba kabiliste biso to ba ultra kabiliste biso na Kabila oyoki soki ya lobby moto kotosa to zalaki na ba sénateur na biso yende ko baati ataka na 4 ndenge za wana da moko mi bale ba okinde akotikala na mi bale na ye moko 3 mais akobima mininga yebisanga résultat bimaki ndeko baati obolobi bobengani 43 contre 65 nana bimi mininga Alexis Tamoumo na bimi mininga to baati oyebi mwana mboka Flavien naba ndeko nyonso bazolanda biso ndeko baati oyo azalaki moko kati na biso na FCC oyo lelo oyo azali susu te suite ya indiscipline c'est-à-dire baati azalaki lokola moni FCC ezalaka mutu azalaka na 32 ans na 32 ans wana mezaki na linu moko oyo ekotaki kari oyo azalaki kodéranger il fallait kolongola yango donc ndeko baati azalaki lokola kari dentaire na kati ya linu oyo ezalaki na kati ya FCC yango monike alongwaki ake mopanzi ozokomprendre yango oyo monike lelo oyo biso na kati ya FCC crise ezata moke te na FCC to na kati ya lisanga na FCC ezali loyauté na FCC ezali discipline ozokomprendre c'est-à-dire par rapport à la discipline aux anakati ya FCC biso pour la biso échec ngé kozala soki mwana mboka Tambo Mamba azwaki 55 voix wana nde to bageno en tout cas FCC za sous-souté mais 65 pour la biso pour la nini abeloko banque sa biso ezate toyebi malamu batu oyo bakwaki bakenda o bavotaki wana yango moni na yebisa yo oyebi biso na kati ya FCC mutu o nyonso to akotrahir ye moko akomona na mpwasa
soki ba traître bazali c'est-à-dire après Bahati soki ezana bato mosusu bakomi mais bato wana bavote Bahati bauti wa Bahati bobi katikala kaka d'abord ye nenga tikala ki ona na lingomba na ye ataka na 4 sénateurs Bahati AFDC allié oyo batikali na 4 sénateurs pour ngambo nyonso babaki notre tikali fidèle na autorité morale Joseph Kabila mais ce qu'on fidélité ngo Joseph Kabila il y a de 4 à commune à 43 c'est-à-dire 39 oyo babaki sami wana baote pa na bino wana bongo bakino bozana bomoko na FCC yango na lobi boyi na kanisi awa lisusu na ko saluer mwana mboka Joseph Kokonyangi serviteur Joseph Kabila alobaki yango bel interview na alobi que oui batu ba voter 43 Bahati oyo azalaki déjà radié na kati ya FCC bazui 43 voix mais pour na biso na kati ya FCC ndenge ya alobaki to komene banquette toyeba comment que mutu wana akokozwa 43 voix mais tolobi bien ndeko na ngai faut yeba ngo malamu lelo oyo ezana batu o mususu bakoko bisa mwana mboka o azali mokonzi na biso na kati ya FCC Joseph Kabila Kabange tozana yo mais mitema ya batu ezalaka difficile pona koyeba yango alors faut ba suba banani siko na tango oyo ndeko Joseph Kabila atikali sénateur à vie banani batikali fidèle na yango lo na zolo mais mutuna muso ali ndeko aro tango gouvernement ko bima parce que tito ko mala pourquoi lobby wa gouvernement ko bima ba me content ba ko se retrouver té na kati ya FCC Obanzi peza ba trahir na opposition ba kei na ngama ndeko Kabila a servir bango et puis soki lelo ba se retrouver te na coalition ou na gouvernement ba ko pesa makongote po bango bazaka partout na ebi ba opposant ebele kunga na kati ba kinda na ngamba FCC chop chop mokolo ndeko Kabila ko tia bango susu te na compte FCC ba ko pesa mo Congo boko banga te kino mbilinga mbilinga ko na FCC na ba dinosaure komona oyo soki ezali ke bonga ezali zomi pour la FCC mais la kanisi bien que na zomi wana ezate que FCC nyoso ndefu bangi ngovangi ne bonga wana faut que pona milongi pas sika faut que na lobi faut que pona et puis milongi sika faut ba oyo ba kopona ma pona kovanda na bibonga oyo ezali ya FCC bazali ba oyo nde ba ko représenter FCC na kata gouvernement ba content bis ba oyo ba ko se retrouver te bango ndefu ba accompagner batuana de façon que musale sala mama parce que souci ezali nini coalition FCC cache peuple à quoi se retrouver coalition FCC cache et quand c'est non oyo ezali besoin ya population ekoka komiko kisama atteindre mais tout le monde a quand même quelque chose écrit pas me content de quoi ceux qui va me content tant ba donner si ilunga ba musu ba kanisa que za bango ba musu ba sa ba fête tant ba proposer Jean Mabunda pesa ka mo Congo ba pesa Jean Bemba mo Congo ba pesa ka ba ndeko position ma Congo ba ko pesa ndeko Kabila mo Congo lobby ndeko Flavien ndeko nyonso o azali na kati ya FCC o andimi atambola la philosophie ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange oyo Lumumba atangisaki makila oyo Laurent Désiré Kabila atangisaki makila akomi bundana te kaka na ekambo etali poste toboite mutu nyonso aza na posa azwa poste mais comme FCC a na 42 mais 42 wana batu bazali koleka 42 wana ba oyo basala kala ba musu basala kala ba oyo bakopona ba oyo bakoponama ezali baye oyo nde bakei ko représenter FCC et le but est que bango nde baleki ba oyo batika libala na valeur ezali mokili tour na tour soki ozute lelo lobi pe okozwa ya mutu ezali nini biso ba itra kabiliste oyo tondimo mwana mboka Joseph Kabila lokola leader na biso ezali ke tozo bundande pona ba impérialiste ba kokate kolonga na kati ya mboka ya Congo vision mona mboka Joseph Kabila yango na mona kike a lancé qui appelle na koloba ete oyo nyonso ali ba parti progressiste nationaliste ba ko kosangana liboke moko na cache na sima mona mboka Félix Tshisekedi poete tokoka kotonga mboka ya Congo peto ba ko cha barrière face à l'impérialiste. C'est ça qu'on veut. Le gouvernement bima, tout le gouvernement bima, bon to continuer. To ba ndenge nini boko kanisa pona kotia likambo boko loba mais tout le monde va me content bazala kaka ndenga na eloko na lobi zaka parabole. To kozongela gouvernement bima parce que tobi ke belé ba pesa mo Congo.
balakisaka bango nde bazali na ndeko Tshisekedi bazali na ndeko Jean-Pierre Bemba na bitumba lewana bakoma na chop chop mais mokoloka ndeko Kabila akumekaka koloba ete na FCC oyo bato mosusu bakende loko tomoni bilongo ya sika loko ilunga tomoni Janine Mabunda yena donc tomona ke ba changement ezali tanga ndeko Joseph Kabila toté moral akosurprendre bato ebele de to koyeba banani bazali fidèle na ye voilà tokokende tokokoma na mituna na tous de la gouvernement bima alors moi na mboka parce que tout tanga komwa ndeko Koko Nyangi awa ngatango tanga bakomwa bato boyeba kateke non biso ba journaliste d'investigation to landela pe mama makambo Joseph Koko Nyangi na FPI koza mosolo za malamu kozungi sezali passe tala liste ya bato o bazwa mosolo ya FPI wana ezo kukufa parce que zali na bato ba ripe mena ndeko Kabila ebele bazwa mosolo ba kozungi sate yo kaba montant ba millions de millions bazwa ezonga kate mais balingi kozaka pe mena ndeko Kabila bazwa ba fonction ba poste po bazaka ben touchable Koko Nyangi lelo yo azana pia kavanda na ndako ana mosala te yebisa biso mbongo abato azwa toko kapena betandoike à gauche à droite na ba chaîne opposition ba ko atakaka ye misolo ya bato ya FPI akozongi sango mokolo nini oyebi na mboka oyo soki mutandimi Kabila lokola leader na ye mutu wana koma lokola diable mutu wana koma lokola homme à battre Joseph Koko Nyangi oyo andima mwana mboka Joseph Kabila oyo bibengaka ye le serviteur ya Joseph Kabila batu ebele bakoma komona ye lokola zabolo mais aza zabolo te aza ne mwana mboka ya Congo aza ne na philosophie oyo ya ndimi oyo azobundela tikino ya kokena yango baba kozwa mbongo to misolo na kati ya FPI azali congolais aza na droit et puis misolo oyo azwa yango azala ministre te azwa yango avant que ya koma ministre ndazwaka misolo wana mais lelo oyo tango bato bakoloba ete liste ke bimina na kuna na FPI mwana mboka Joseph Koko Nyangi na kati même ici mwana mboka Joseph Koko Nyangi na kati akofuta misolo wana d'ailleurs pona koyebisa yo pona koloba ete mwana mboka Joseph Koko Nyangi abima ya enquête na mbongo FPI ozo comprendre ba yanke bazali bele bele ndeko Joseph Kabila abima ba lingo pe de la fonction abima futa misolo à l'état abima ya enquête misolo mboka yango okomona ete odali certificat ezali ya concession na ye concession oyo ezali ya 3 hectares au moins na kata conception konana ya concession oyo ezali asaki nete to nete gage oyo apesa na kata FPI tanga zui misolo batu fu ba sosola ete soko ozana côté ya Joseph Kabila Kabange ezate ke soko zui misolo ya kodefa oboyo kofuta te obike no yo no komi ko mengi ba ko sala bongote non yebani ebele ba ko sala moni ezali ba certificat oyo ezali ya concession oyo ya ye apesi yango na apesi na kati ya FPI po ete bakoka koteka yango epesami lelo te. C'est depuis 2018. Action. Parce que na kati kaka ya makambo wana ya FPI okomona ete ozali cabinet ya matadi lenga cabinet oyo ezali ne correspondance avocat ne avocat ya FPI la toute la date obino pemena de Joseph Kabila bozali ebele boko likuta misolo à l'état bozwa ka banyongo avocat ya FPI Kinshasa le 21 août 2018 obiki wana na août na août 2018 oyo cabinet transmission document protocole d'accord d'une vente voilà protocole d'accord yango protocole d'accord yango tala nyonso ola kisaba ba mais siko mepona nini tala mboka Joseph Koko Nyangi a signé protocole pour kofuta misolo mais azali ondimi kazali na nyongo azali na nyongo te nyongo pekisa mité mais koloba te ke azwa yango aboya kofuta ba kofuta yango te non protocole ezo la kisayete andimaki déjà ba signé ki mikanda pour que bateka ozali immeuble wana concession na de façon que mongo ozali ya FPS nini ezonga mais na yango ngana pselo moko misolo oso tali yango eza lokola ba miette oyo na kati oyo azaki na FPI mais mongo oyo bakoteka concession oyo ezali au moins 3,500,000 dollars la concession soki etekami ya kopesa mongo wana moins 2 millions oyo akofuta ata na concession 3 millions akopesa yango yango yapesa copine ozomona yango ni certificat epesamaki protocole d'accord besalami pour la côté gagner na avocat kunde na zone baboye déjà vous avez mis sur la peut-être ici et c'est kotaki et si pesi ba futaki mongo wana
Vous comprenez? Mais pour aller le causer là, journaliste d'investigation, le quoi, biso na ba mususu, tant que au landela mon comment on a qui tozana ba farde ya bande ko belé na FCC wana, bazali ebelé wana, na ba op ba autre opposition ba côté na pouvoir, ba ko kindi, mais ba bossa na peuple été. Peuple wana azali te peuple obo sakana kana wana mona musa population ka koloba. Donc to na farde mutu na moko ya ndeko Joseph ko nyangi yango to fungoli. Ezape ebelé to ko fungola. Biso ba investigation mais siko pour na ni causer la kaka biso ba panzi sango to bimisaka biso na place pour te boke na profitaka dikambeza nini ngana leki awa naza avocat ya autorité morale ya API Joseph Kokonyang na leki le kola cadre ya parti parce que balobeli o ezaleli mokonzi na biso ya parti ngana bi noto kotika boyete parce que makambo déjà et c'est salama na lolenge ya mala ngama ngaba na plateau so okendeke question Kokonyang ko ya et non je crois tenez 50 partout lelo oyo muto koloba likambo ya Kokonyang akolobela yango na muto ya mabe mais déjà aza en ordre na makambo ya FPI mongo ekotika na muke wana ekote o tokoteka bakoteka muke ya mieti wana FPI azu mongo na ye ndambo ekotika nyonso kofuta manakati ndambo ekotika la wana yebele kutina loba o ekotika ta bakoteka ezane mbongo ayebisaki ngana lobi ezali mbongo ya parti pour préparer 2023 parce que API il faut en 2023 to memela mokonzi na biso Joseph Kabila au moins 70 députés yango déjà la misolo oyo tande biso yango bitu na bahati ya mwana to lana ko separa et puis azali pour voter bahati déjà bahati ministre no milinga bahati c'est clôturé enterré politiquement avec un sénateur Simanai non lelo gouvernement bibanso ba baksa lelo oyo akoma force makasi te lelo oyo eza déjà na batu mususu oyo mwanda mboyo bazaki na kolenga lenga côté wana bandi ko yasu na FCC moi ba l'exemple na bara osala pa ezate to ba bosolo bolobaki akozwa 4 abeti bino na 43 contre 65 boko mona te non de kobati akobonga malamu et puis likambo ko bakisa zo ba kester aussi ba question aussi ba na basima ba vice nyonso wana ya bahati eko bangisa bino te azata ne bonga mo la pression information azata ne bonga journaliste d'investigation na ebisi bino ba tout bazana sima wana et libonga nyonso etikali ezandi ya FCC Sami Badibanga abimi boko ndima ete motoloka boshaba ko koya professeur boshaba ancien secrétaire général lobi ete liso andeko yango na lobi ete ezali signal investigation ekosali investigation ya démocratie mwana mboka tamoma 65 voix bandeko musobe boshaba keite bokosala investigation eloko bati avandi eloko ko bangele ezali ba tester banani so wana ndeko bati ko contrôler sena boko ebango mwana mboka bati ya ye déjà esili mais professeur komuna to ko azalaki linu na kati ya FCC gouvernement bima et si balongoli linu akari nde mais en tout cas parce que monsieur Sidi maintenant en tout cas c'est moi to continuer mais ba ebisi bino bokei kuna na sensa ba ebisi bino ke note ba ebi ke FDC a des années de combat bon que l'intérieur ndenge moko mais bino bo bimisi bon FCC ni FDC o ya bino wana ba ko reconnaître ngote et puis na pouvoir de ko Félix a ba dédoublement na bo nyokola ka bango na ba dédoublement IDBS dédoublement parlou de et le ko sali matin le koyo bino ba ndeko FCC ndeko na kati ya FDC allié balongole ngo na kati ya FCCT ezali nde individu ba kilikono nde monsieur ko na suka mais il parle bien monter na FCC yende balongole ba contradit bien la justice voilà ba président nyonso conférence ba président de balongola ye na FDC allié déjà toto kende na nini awa tango zo kende session awa ba ko invalider comme sénateur ba nyonso balande na sima ba ko zala invalider parce que baza sur na kati ya FDC allié. Voilà tokoye bandeko balandi on ezali susu tokobeta masolo tokobenga Roma mukula tope bandeko mususu poto ba avenir nango za ndenge mais bandeko pe FDC allié boko lo batende ndenge boko lo batende toko comprendre te toko lo kabino boko mona na te faute na biso te bo ba ke ndeko Flavia to yambaka kamoko boko mona na te et puis télé 50 za ouvert ba tunyoso étant donné que Flavia a ouvert Batunyoso parce que les émissions babola Batunyoso a senti qu'il azali na passi à quoi qu'on s'exprimer pour population il va maintenant que tout ça mibe qu'on a kofinga te émission population émission babola et comme na souka to kote lobi invité mo support na beta masola Congo bato no mingi na mona mboka aron mokula o andima ko ya ko beta masola na biso ataki to tukisaki na basango petali président na bango Kokonyang ya ibaki te na tune mutuna na to kuta lobi na bato
portable ça funga nuki. Biso aboye. CPX. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est un bacam. Louis. Ah, ils en yo. Mengaït. Ah, Oh yo l'équipe. on a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère. Ah Ah! Nani lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desero mais ma chère CPX oh ils allaient GPS 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batata ebele bakufi bazali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bacause ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.